mboka ekobana kozala balkanalisé malembe parce que Tshisekedi na baki on bien à la fois passé yende muto ataki le Dieu d'Israël na kiti ki bokonzi. Cette haute trahison elingo ba nzambe ya bakoko atelemeli action wana. Donc action wana eza action très grave. Yango moninga na ba dimension na ba qualité na ngai oya Congo naza na spiritualité Congo même mais ce qui c'est que ata soka boyi ko kuta na ngai na mokili ya musuni bo. Même na mokili ya molimo na okeka ngai kaka. Ah nazolo bana yo toza ba imeto ko kufa. Nazolo bana be toza ba imeto ko kufa. Même ata na mokili oyo a réussi ko respecter nzambe te na ba nzambe ba koko na spiritualité Congo na okeka ngai. Ba noir ndeti ngai na yobo bazalaki ba occupant ba Éthiopie, ba Égypte, ba Maroc, ba Tunisie. Oyebi yango ba ezalaki habité par les noirs comme ça parce qu'Afrique mobimba mundela botamela en Afrique te. Ezali kamba ba race. Mais si soko zomona lelo omoni pene égyptien azana poso bongo marocain azana poso bongo tunisien algérien yozo kanza ki makambo sa mabopo bango bakoma na loposo wana to yana na makambo ya vous pensez que c'est la oui ya on a lobité okende kuna te po bango pe bachaka duti ya ko simba te mais tant ba israélite bakota ba salaka suprématie de la kamba te ko na ko approcher chef de l'état pour na PC maele na lingena approcher na qualité na nga ya ba juge mais à comprendre parce que c'est que la fois passée na banda ko luka le loté alors le qu'on a na minute e komi boy et que a bafoué na minute on a ko travailler le la juge parce que na travailler le la général donc na poste na nga qui général na ça on a pona quoi ko kanga le maître de Tshisekedi maître c'est Jésus-Christ alors Tshisekedi nanu alongi makambo donc ndenge ba yo sala ba condamné ba rebelle wana M23 ndenge juge wana CPI na Kinshasa ba luka ba yanda yana ka lukuta nazolo bano kasi ezali ke na bia yo sozo bela so melikisi et que fièvre kimio okanti ke ndoki wazo kubundisa yo atiki yo pourquoi ndoki zo ko changer forme parce que atika raté makambo ba kono otoko ko expliquer et ça parce que boza soifé na ba poto na bango bolinga mundele ya trop ezali défaut na biso ba congolais to lingi mundele na ba bien na ye bien matériel bo yo ko kima mindele pona nini pona mona video mo sur bolati tojo eza mindele mbasala yango na benda bino attention botala muto azolo bana bino bolanda politique te boko kota na libulu boko zonga na esclavagisme pe ba ko supprimer ba congolais nyoso na mokili. Ce qu'on a nous on a qu'à faut pas contacter gars. Si qu'on considération nationale va bien. Pour na peste bino no ba piste. Premièrement pour na ko arrêter l'hémorragie il faut tout d'abord nous posons des questions. Qui est le promoteur de l'M23? Nani a créé Yako? Un. Deuxième question. Le maître de l'M23 a ça qu'on travaille na combien de tendances pour attaquer Congo? Et moi je vous dis déjà la réponse à ça qu'on attaquer on a tous les deux tendances spirituelles et physiques. La première définition, c'est le mouvement pour la balkanisation du Congo. Et deuxième définition, dans la sagesse Congo, et le bateau perturber ordre, il y a des lettres en andengezali. C'est à Roken de Liboso, et Marozon à selon sagesse Congo. Oui, na sagesse Congo. Alors, et comme CBM. Donc, CBM et l'Inkoloba, contrôler ces bantous pour les mouvementer. Que veut dire sagesse Congo? Sagesse Congo, mayele oyo ya bakoko bazalaki nango oyo ekotaka na kati ya kelasi te c'est ça donc na éviter ceux qui bato bako comprendre po tozali na intelligence tozali na sagesse ezali eloko zaka inné eza divine alors na divinité ya Congo christianisme ezala te islam ezala te la religion ezala te. Tokutan lisusu a bongo na tesila officiel quand de bomisa ko na biso awa na émission oyo tozo sala analyse concernant makambo sele kana Estembo kana ministère du Congo tozalaki na Maindombe film tokutan na lisusu lelo parce que bato basenga gazonga po passant le baki et c'est pour ça que bato balandaki biso na tesila officiel na senga bino bo s'abonner massivement à chaîne YouTube tesila officiel ya ndeko biso tesila azabongo na États-Unis. Merci na merci Vicky pour tout pour yende to tambola na pour que to sala ka analyse kitoko izo sepeli ça bato tout poza mundo sa ko sepeli bato wa boya bazoboya ba sepeli za sepeli za la bon mais beaucoup plus parce que gestion na bino yo sala biso bien pour que to améliorer façon ko sala musala biso ndeko Maindombe boni. En tout cas malamu mingi mopanzi sango merci na invitation au Pessinga Lisusu
cette fois-ci pour tout le bapenza makambo susu oyo batamaki pour mokili eyo siko lelo yeli bisonini pour le biso to telenika na makambo oyo leka na SRDC te dit que M23 AFC M23 ya Sultani Makenga et puis basala coalition na Alliance du Fleuve Congo ya Corneille Nangaa baza ko bulisa mboka na biso na niveau est kuna donc yo lelo yeko bani par rapport makambo bon en tout cas peuple congolais partout sur landanga nga nazali fimbu maindombe ndenge uti kobenganga cela veut dire nazali moko ya ba sage awa na kati ya mabele ya Congo oyo toza non considéré pamba te fonction na biso to musala obzoro ko sela mabele oyo nde baye ko longola biso baye ko silisa biso penza valeur mais peuple congolais oyo azolanda biso lelo na ye penza pona ko signifier leyo que veut dire M23 wana obozo tuna pamba te bato ebele bazo kanisa lokola M23 elingi koloba groupe moko boye ya ba soldat o bazo benga ba FDLR wana na ba nani bazo kota na mboka pona kosala ba trouble koboma bato tout ça ce n'est pas seulement que ça o ebengami M23 justement M23 ezali code mobimba pamba te ezali M lettre na ba chiffre 23 na sima D na 3 ezali or sagesse Congo lobi po to meka ko futu musa makambo ebatami donc c'est que photo soit D wana na 3 wana photo convertir ngo na ba lettre ndenge M ko futu ku sablo sebi ki Congo te pona ko elinko ba toza ko bimisa mayema bomba na ki na sima ya code wana donc yango ezali nini yango ezali M23 tozwa D wana tozongisa na deuxième lettre alphabet puis tozwa 3 wana to remplacer na troisième lettre alphabet ndenge alphabet français na 26 lettres A azali 1 B azali 2 C azali 3 ainsi de suite alors yango ezaboy ndenge na lobi to remplacer maintenant to remplacer M atikali M et commis B et puis commis C 3 aza C MBC maintenant comme le signification mo abrévié to kotanga yango mouvement pour la balkanisation du Congo wana siko selon nini ezali sagesse Congo jena kachoti sagesse Congo donc Congo ezaka kaba Congo to Congo pe na ba tribe bele pourquoi ka ba Congo nde ba ngana makambo yango eza makambo ya ba Congo te ezali sagesse Congo ilingo baboye oyo to lobaka Afrique ezali vraiment te biso to za ba africain non Afrique vers les arrière-temps ezaki na kombo nango ba benyango na kombo ya Congo provenance ya kombo Congo place wuti la troke na makambo ebele parce qu'ils en ont explication nyonso ba bengi Afrique awa kombo nango original ezali Congo alors so na bi sagesse Congo lingo loba nazali moko ya ba oyo bazali na bwani ya bunzambe na kati ya mabele oyo Afrique mobimba ngo baka Congo ya RDC non to tribu ba Congo te Congo lingo ba na kati ya mabele oyo Afrique mobimba nazali moko parmi ba sage o bazalia donc mayelo nazana ngo za intelligence scolaire te non na côté ba intelligence scolaire mais qu'est-ce qui prouve oza parmi ba sage parmi ba sage ya makambo ozo loba wana tant nazo ba spiritualité Congo na yo zate pamba te oza chrétien oui jusqu'à la mort oui et ndeko musu pas zate pas za musulman ndeko musu pe aye ko landa na ye chemin ya kimbangu batalisi mamba ba ancêtre mais a comité pamba te ezali makambo ya ba réflexion divine yango moni na obike parmi ba sage ya Congo nazali siko M23 na limbo alors ne nazo limbola yango mouvement pour la balkanisation du Congo oh ndenge ça déjà mouvement pour la balkanisation du Congo wana ezali première définition mais selon les politiciens congolais nde ba mesana au kosa peuple yango bazwaki M23 ba signifier yango au accord de l'Émirat accord il y a le 23 mars de niveau ba accord moko boy oyo chef de l'état Congo ayokana na ba infiltrer wana afin que ba exécuter au ba lingaki mais ce que tandis que oyo le local le misi deux définitions accord il y a le l'Émirat accord il y a le 23 mars c'est que sagesse Congo azo misa deux définitions na makambo oyo on a deux définitions on a dit première définition c'est mouvement pour la balkanisation du Congo et deuxième définition na kati ya sagesse Congo elingo lo ba to perturber ordre ya ba lettre wana ndenge ezali C arokende liboso M arozonga voilà selon sagesse Congo oui na sagesse Congo alors et comme CBM donc CBM elingo lo ba contrôler ces bantous pour les mouvementer que veut dire sagesse Congo sagesse Congo ezali mayele oyo ya bakoko bazalaki nango oyo ekotaka na kati ya kelasi c'est ça donc na éviter ceux qui battent comprendre po tozali na
intelligence tozali na sagesse. Sagesse ezali eloko ezaka inné, eza divine. Alors na divinité ya Congo, christianisme ezala te, islam ezala te, la religion ezala te. Ce n'est que la tradition où ils allaient qui modèle na biso comme code de la route. Il y a plein on a M23 alors quand on a le bi CBM et Nkoloba contrôler ces bantous pour les mouvementer. Donc après avoir exécuté première définition mouvement pour la balkanisation du Congo, bako balkanaliser mboka et puis bako ya ko contrôler bino siko po baba na ko supprimer bino ko mouvementer bino biko ba oboma ba congolais partout aux alara na mukili. Oh. Maïso Viki, ba Congolais ba Congolais ba d'accord. Na lobi boyi. Soko lobi na ngandengwana yebaka yango. Plan o mundela zala nango pona ko ya ko luka eloko moko bazala ko luka na spiritualité Congo bazo ba ki ba wana bazali ba sataniste to ba kadia mpemba ba démon ba yaka ko ba yaki na kati Afrique opona ko luka mozalisi parce que apparemment dans votre subconscience faut boy bango ki Dieu est noir. Oh, Dieu le créateur de l'univers est noir. Alors, selon la sagesse Congo. Oui, selon la sagesse Congo, Dieu est noir. Alors, là, si on a beau comprendre que ba démon oyo ba yaka na nzoto ya loposo mundele ba yaka ko luka ko sala ba tactique de guerre na bango na kati ya Congo et pamba te ba luka provenance ni nesika ni tata nzambe mpungu atelemela place gloire na pouvoir na ezali ya ngwana moni cible nango lokole monana vers le bassin du Congo donc mbanza Congo oui ba province wana ya Angola et sangani na ba Congo ya RDC et bimi Kinshasa tina bandu ndukuna de kuna nde ezali carte géographique spirituelle ya selon sagesse Congo spiritualité Congo wana ezali carte o ezo la sa provenance topé place nini tata nzambe mpungu azalaka azaka na carte wana na carte wana donc zwa Angola sangisango Angola zwa ba province wana ya nord oui na mbanza Congo et puis kota na kata RDC zwa ba Congo wana mobimba boma mwanda matadi kita Kinshasa kende tikuna na bandundu na rikwilu esika owapi bandundu ekaboni na baluba kuna mais sikoyo esika o nzamba azali obinza matala ezalaka développer surtout ça moi eloko moka na Angola aho so tali ba province otangi na ba wish ba zai to ke bon ba ko ça eza développer te par rapport ya ba wila par rapport ya ba bengela plutôt bikuna nzambe nde soki na kopesa yo pourquoi eza développer te. Donc vous n'aurez pas d'idée. Pour si quand Nzambe azali ezalaka bien. Na lobi bokozala na idée te pourquoi ezalaka bongo. Alors o ezali guerre eza elekana kati ya mokili ya molimo o bino bokotikala ko comprendre yango te. Donc molimo ka ba Kongo ne ba yebi yango. Ba Kongo ka te batu ba yebi yango po ba Kongo nie surtout te ba yebi o bazali lokola. Non. Donc pamba te na kati ya spiritualité Congo nazali na ba titre belé nazo sala nango. Naza juge nazali un général parmi les généraux ya Nzambe nazali un général donc nazali na ba misala donc soki neti bona minute on nazo telemela Congo pona problème ko etelemi pamba te soki na koka ko approcher chef de l'état pona PC maele na linga na approcher na qualité na nga ya ba juge mais comprendre ngate parce que na yebisa ki bien la fois passée na banda ko luka ele loté alors lokola na minute e komi boye et que abafoué na ye na minute on a ko travailler lokola juge parce que na travail le rôle général donc na poste na nga qui général na ça on a pona quoi ko le maître de Tshisekedi du maître c'est Jésus-Christ. Ah alors maître ya Tshisekedi Jésus-Christ. Mais oui, Jésus-Christ est Seigneur. Mais non, selon vous le ba kosa bino pa mindele. Siko bino po ni ba bloko ni zalaka na ba Congo ba Nzambe na ba laka na ba Congo na ba tribu musuti. Ezaka na ba Congo te partout na kati Afrique. Ezali na baponami ya moko na bangala mamone ya la tele ba Swahili mamone ko kantate batu o balandelaka mpeve za Congo to balandelaka makamba spiritualité africaine ezalaka ba Congo te so ina nzela ba Congo la Congo central tala ba Nzambe belé ezaka kana Congo central te mais Congo central so kezo bimisa batu ya lolenge ya bongo ezali la plupart ya batu oyo bazali koya ko travailler on a ko tromper sur vigilance ya batu ba koma te na alliance wana donc si on a ko tangelo ba kombo donc ezali batu nyos to bino boyebi comme église des noirs oui bien que ba ko lakisa batu ki komba ki mbango donc komba ki mbango ba cha yango lokola ba futa ntaba mais oyo kota ki na munoko eza montaba mais papa Simo Gimbango pe il paraît kazaka protestant mais Vuluzi Gimbango est-ce que ceux qui batu baloba que Vuluzi Gimbango est un protestant. Bon, peut-être pour la vigilance, na biso bato mokili, to mona qui est protestant. Mais ça na raison na côté là qui na kati église wana.
Et ça a raison, selon la sagesse qu'on a depuis raison moko oyo tata qui n'est que matambe na ekuna. Pourquoi? Parce que comme on a nous kimbango ce qui n'a le bien signifié en ce que l'ingolo banini na okena ba schéma milai. Donc les Congolais vous avez un bon devoir ya kozoba kiti bo fandi bo yoki penza pambate bino vous avez un défaut de l'histoire. Wantoya on ils ont tempo za et makama militage sikoyo. Mais mais na zokata po ba Congolais ba yeba yango ke ceux qui n'a le but tata kimbango figure na ko lakisa bino eza mutu mususu. Ceux qui n'a le but mfumu kimbango figure pe na ko lakisa bino eza figure mususu. Ceux qui n'a le but mvuluzi kimbango na ko zo pe figure na lakisa bino mususu. Et ceux qui n'a le but simo kimbango na ko zo pe figure mususu na lakisa bino. En fait, tous les quatre combos wana ya tata mfumu mvuluzi simo eza mutu moko te. Simon c'est un nom blanc. Et on a le but et que simo et sou na sou que sou kimbango. Mfumu et sou kimbango, mvuluzi et sou kimbango, tata et sou kimbango. Donc nyon surtout wana eza mutu moko te. Mais les Congolais ne savent pas ça. Donc et vous en attendez. Parce que tu quand tu en as beaucoup exterminé les Congolais à travers le monde. Mouvement. Alors, dans le bas qui CBM contrôler ces bantous pour le mouvement. Après avoir que ça la balkanisation, bantou ça va Congolais. Dans le Bible. Mais oui, ce qui peut le Congolais parce que mon nom le roi net comme si le roi net problème atteint nous c'est du Congo. Camerounais baba bantou. Il y a on fait le va bien. Bon, ça va. Ce que l'unité mais kako élargir mon pied le solango. Aujourd'hui ba que ba noir mbeti ngaina yobo bazala ki ba occupant ba Éthiopie, ba Égypte, ba Maroc, ba Tunisie. Vous voyez bien ngo? Ba ezala qui habité par les noirs comme ça parce qu'Afrique mobimba mundela botamela en Afrique. Eza likamba ba race. Mais si ko soko zo mona lelo, omoni pene égyptien azana poswa bongo, marocain azana poswa bongo, tunisien, algérien. Yo zo kanta ki makambo sa mabopo bango ba koma na loposwana. Tu yana na makambo ya vous pensez que c'est la oui, ya on a l'obité. Okende kuna te po bango pe ba tchaka duti ko simba te mais tant ba israélite ba kota ba sala ka suprématie de la race. Yango na ba tikala ndengwana. Et là kongo ba yena ngo siko na Congo. Congolais, s'il vous plaît, na bonde liyo. Ko se tromper na ba minorité eza wana ko eza likamba muke oya munene ka fumba na likambo eza yonde fo longo na mukili po ba bengi yo inutile oza raté ozo mériter mboka na ti mais par rapport au ba comportement na biso toza ko afficher na mukili quelque part on là na raison biso ba Congolais toza partout to kendaka to bebisa donc ngako binde na yebi ke na conception nga Congolais mtazo détruire mukili sans le savoir sans que les Congolais bomba yebake misala na biso to sala atongo to bimara à l'extérieur du Congo to kinaka ko lakisa ko prendre bato makam na biso mabe to linga to occuper territoire donc na za libre comme si non se sentir na mupayate na mboka bato Congolais asana sale manière de vivre partout dans le monde wana biso moto yebango si ko mundele tango za na sale manière wana mundela lobiki o pena inutile alors faut to supprimer o bakanela yo mundele wana zo kanela yo ce n'est pas Mundele ordinaire, hein, c'est un démon. Aïbike, Congolais, il avait pour une mission, Azali ange, Oyo, Azali ko sécuriser Mazulu, Ndako ya Tata Nzambe, parce qu'il y a un RDC. Ko yo, le kolo miyebi, Oyo zate. Alors, Satanis a dit, il faut to beta nanu ange Nzambe, c'est mato tika nanu espace, pour to oué la nanu Tata Nzambe. Alors, mission c'est ça. La spiritualité, comme on a expliqué, bien, mais vous avez la tête pour nous comprendre. Mais c'est comment on a réussi pour balkaniser Congo, on a une signification de péché. Alors, c'est quoi? Merci. Ceux qui n'ont pas tous ensemble, Rolanda, témoignage général Tumba Moba Oyo, Azoki testament ya Mobutu. Il ne faut pas oublier que mais oui, Zanango. Tout de suite, à balancer pour continuer. Pembe ayibisinga boye albi makambo nyonso oyebisaki nga esalami yo oza prophète soki nayokaka yo nde nasukaki bonke me nabengi yo awa mpo natikela yo makambo nakotikela yo soki nakufi. Il faut dire 15 ou 20 ans après ma mort. Obimisa makambo wana. Komeka kobimisa mo siko te po bakoboma yo. Makambango ezali nini? Marshal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa. Mindele basi basali partage ya Zaïre.
ngana tuni ngabi partage à Zaïre ndenge bongo ba pays mususu ya Afrique alobia mindele bana tina na mboka wana te baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oyo ya Bible abungaka nzela akobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Yango wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali 1. Président Bill Clinton, il y a États-Unis, François Mitterrand, il y a France, Helmut Kohl, il y a Allemagne, Margaret Thatcher, il y a Grande-Bretagne, Roi Baudouin, na Premier ministre na Belgique. Basali laboratoire moko, na kati laboratoire on a bâti basava à Mindele. Bango bazali mosala bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet na bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali et bani nanote. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Grande-Bretagne, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, mais ezali quelque part. Ba américain bazui est. C'est-à-dire les trois Kivu na province orientale au Zaïre. Ba britannique bazui Kasai nyoso mibale, Kasai occidental na Kasai oriental. Balma bazui bandundu na Bazaïre. Ba français bazui Chaba Katanga. Ba belge bazui Équateur Maïndombe na Kinshasa. Pourquoi Maïndombe? Maïndombe tango roi Léopold a Seda qui était indépendant du Congo na Belgique atikalaki na Maïndombe là que Léopold ba politicien nyoso bakoboma ba homme d'affaires nyoso bakoboma ba chef coutumier nyoso bako raser ba village nyoso ba généraux na ngai o mingi ba trahir ngai bakoboma bango nyoso bako kotisa poison awa poison wana ezali mpona kodétruire jeunesse a comme voyou bandit criminel bako créer insécurité na mboka. La CIA a sali église de réveil. Église de réveil wana bako kotisa yango partout ozali mpona ko paralyser peuple, ko endormir peuple, ko distraire peuple. Alors bako remplacer biso na ba nilotique. Et puis alobi boye Laurent Kabila lokola za ko ya wana na Afrique yepe bako bomaye basali programme na bango ya 30 ans. Donc na 30 ans wana il faut ba réaliser balkanisation wana. ONU complice, l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, ba pays limitrophes nyo ceza autour ya biso complice, ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique, partout. Bango sont complices. Donc bako sala dege basaki ba peau rouge en Amérique. Na général auti ko makambo on ezama makambo minene bombama ebi ke Rigen Biladji azala mingi na maestro Viking Putu yo ko bani par rapport ya makambo o totali ya on alina lo bana bino. Solution ya Congo c'est par la sagesse. Eza makambo ba intelligence te ba biki na bino bozwa ba 10 sur 10 na ba classe. Non. Eza makambo ya sagesse Congo yango moni moko ya ba sage o ba telemisi pona ko ya ko écraser mundele na ba situation na yazo linga ko memela congolais na suprématie yazo luka ko sala pona ko arrêter hémorragie wana il faut que consultation yuta epai nde ba otala obe batebele kande bozana ba sagesse na mino obiye ba sagesse na mino ba Congo wana bele ba du vidare ba bazo ya la aventurier mais so ba bi ya aventurier mais makambo no lo ba so bino ba congolais bolini na comme ça on la prophétie na ko kosa lo nga prophète na lo makambo na prophète na bino te donc faut pas consulter pour makambo effectivement parce que eza bongo ndenge mo tala to su kosa na te mobutu ce n'est pas n'importe qui hein. Et tant que président ya Congo azala président ya poids oyo force na ye mon côté na Congo aleka azala ndengwana et un
Dédé atana ba puissance spirituelle na ye boyebi yango bien biso ba congolais na Congo na niveau africain Mobutu azalaki nani même na niveau spirituel. Alors nous ne pouvons pas se tromper tout le baké Mobutu alobi makamo boye ya buzo bato eza makama buzo baté parce que calcul oyo sur nde totali na yo balobaki nini bako tchaba EAC ko tchaba église belé bako boma ba chef coutumier nyonso to bazala pouvoir solo na ko bandela makamo poani yango na te toyoki nga na yo. Mais nous qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie? Parce que la balkanisation est en cours. Amérique, qui c'est que ni nan malongi makambo. Donc ndenge bazo sala ba condamné ba rebelle wana M23 ndenge juge wana CPI na Kinshasa ba luka ba bana yana ka lukuta. Nazolo bano kasi ezali ke na bien yo sozo bela so melikisi et que fièvre kimio okanti ke ndoki wazo kubundisa yo atiki yo. Oh. Pourquoi Ndoki a changé forme parce que tu as raté? Makamba ba kolon to ko expliquer et ça parce que boza soifé na ba poto na bango bolinga mundele ya trop. Ezali défaut na biso ba congolais to lingi mundele na ba bien na ye bien matériel. Et bon yoko ki ma mindele pona nini pona mona vidéo mo sur bolati tojo eza mindele mbasala yango. Mais le problème c'est quoi? Ce qu'on dit là, ne ba viola ba maman na ba bomba ba tata na ba kanga ba chaîne. Donc le la lati singa après singa tondeuse. Alors, le fond a bossé dans le contexte. Je radical en fait. Il y a une garabangote, mais nous on a bloqué tous les évolutions. Comme la dor. Le problème c'est quoi? Les matières premières oyo. Ba micro. Ma matière première oyo. Sumuko rolingana lobela bino ngo bokoye ba intimité nini tata nzambe mpunga zaka na ngona kadia mpemba. Satana wana oyo to lobela. Baza intimité moko boya ngona non étant que peuple oyo tozali na biso ba humain. Nous devons que respecter même à ta Satan. Est-ce que na bien ndenge boza ba chrétien boye na reposer ta mutu na parce que bien que aux autres na ba question pas na mais si déjà Satan wana ya Bible assis déjà tu na sola région peut-être beaucoup plus makambo tali Congo mais makambo Congo ezo ko concerner nzambe wana Satan toi on a insister sagesse Congo donc za na makambo même la spiritualité vous devez aussi comprendre quand nous allons na répéter le vima sur viki donc yenda zana kana la sagesse Congo ba te bien na mitso wala oh dis ba boya yo bazo ko na bino soit des abouta sur la nini bana boyoka ni na uta pas une église des noirs. Nous déjà que toutes les églises des noirs dans la Congo à la force. Ya solo. Et si na nous pas pour rien. Attends ba ko. Mais papa Nkusu, le lobby papa Nkusu, yona vous voir. Mais papa Nkusu, yete mutalobaki que les génocidaires, les criminels, les satanistes Kabila oyo azali Louvila na ezala na kata Congo te, nde yende mutu oyo kimbanga ponaka to suki wapelelo. Kasi Kimbangi c'est pas le baraki aza 4e président ko bomisa nazo ba bino batunye su bayala makamba Kimbangu na Congo c'est sur le faux moi dans ce mitango aye tanga lobi ke non Kabila za démon ngai Kimbangu tindinga na ye pona akoti pe na champ de bataille bitumbele kana mwanda bandike komba ba bombe mais suka na ngoni ya kenda Kabila tikala te Kabila ngo pa tikala muto la kimata na Rwanda onde to lobaka azaka na Congo zo menacer mboka pour vous dire quoi soki Kimbangu rotinda mutu aye akoti na champ de bataille et que a échoué a kufi moi tikali to bela Kimbangu yango zo mona kimkomba Kimbangu esambo nango nazo ba bino que les églises des noirs ont trompé bango ba tsale ni maginois Kimbangu solo ayebi ba donc on ba kotsa mo eloko moko wana mais baza ba magicien noir baza ba tuté oyo même na minute au Congo il faut ezala pacteur na biba na Congo ezala bana ba église des noirs il faut bofanda na si soyez concentrés avec nous. Pas vos papas là-bas. De l'église ignore ce des ba musulmans ba chrétiens kutu ba wana baza ba exercice muke. Oh. Mais le problème majeur ezali pas ba église des noirs. Ba tunyo surtout boye na leçon ki Congo parce que boye bina no tandenge mutu mwinda abanda ko zalate boye bina na ta loi de création te boye bi pe tata mokeli ndenge abanda te ndenge zalate donc il faut que vous taisez parce que bino bisala salana biloba loba na bino yango na yeko komisa ba congolais teti avec le nom de Kimbangu. Donc nazolo ba bien ba congolais il faut to vanda ki avant to bande bisengele moko hors caméra oloba ke non balkanisation comme derrière ko simba parce que États-Unis kangi est bikolo msusu ko ya ko mais balkanisation déjà yango yo plan na bango to yo kaki déjà mobuto ba yi ba ko réaliser yango après 30 ans après ma mort mais 30 ans après ma mort yo kanta banda mobuto akufa na 97 le 28 ans 27 à 28 ans déjà le ba ke tito comme en 2025 awa donc déjà nyonso ya bango bakanaki ko salama donc le roi des américains ba ju déjà Bukavu wana bolo azolo ba payer na condamner Rwanda po ayebike alingi su ba des autres ezala te
maintenant le tout c'est pour les Anglais pour bakene ko zwa siko katanga kuna na Grand Kassai bino bozo rêver ka makambo susu politique à Congo eza le côté ezo ko tromper bino mais bino bozo continuer ka kolanda ba bêtise wana yango na ko benda bino attention botala muto azolo bana bino bolanda politique te boko kota na libulu boko zonga na esclavagisme pe bako supprimer ba Congolais nyonso na mokili. Ce qu'on a nous sur la café va contacter gaio. Si qu'on considération nationale va bien. Pour la paix c'est bien non ba piste. Premièrement pour arrêter l'hémorragie, il faut tout d'abord nous posons des questions. Qui est le promoteur de l'M23? Nani a créé Yako? Un. Deuxième question. Le maître de l'M23 a ça qu'on travaille dans combien de tendances pour attaquer Congo? Et moi je vous dis déjà la réponse à ça qu'on attaquer on a tous les deux tendances spirituelles et physiques. Guerre et la physique, les minéraux, et la pierre précieuse, il est aussi la spiritualité. 2. 3. Il faut comprendre qui sont les partisans, les collabos de l'M23. Ceux qui vont comprendre les partisans, il y a aussi les partisans inconscients. Tout ça, donc vous comprendre, mais vous voyez, ceux qui ont des défis à passer par pasteur, nous sommes dans le Congo. Comme nous avons parlé sur la spiritualité, on a pas si défi au peuple passer. Marie awana oya Bible étant hébreu. Tant que ndeki soki na ndaka basoso to na ndaka ba meme tant que ndeko kemba mwana na ya bimisiye asimbe na loboko. Kombo nini ya langue hébreu oya bengaki mwana wana. Pamba te soko yebisi nga Yeroshua na français yango ne lingolo ba sauver. Messi yango na français lingolo ba maître. Donc ça, c'est des noms communs. Ce qu'on dit, Jésus est en français. Ou on a tout le monde en français. Donc, en fait, on a pas si nous devoir, bon, nous canons. Ce qui m'a juité, nous avons dit et puis, de deux, nous avons dit, Sabino, Bobby Manamakambo, vous êtes des avocats du diable. Vous tous les pasteurs du coup, et les prophètes, et les évêques, et les bishops, vous êtes avocats du diable. Bon, bah, imam. Nazolo ba bien bango ba musulman na makambo na kontala bango te soki oki balobaka tout chemin mène à Rome et linkoloba bango nyonso tout bazali fufu ezaka na kata saki moko sauf que le maître c'est le Vatican oyo tango barabi bayaki kosala ba commerce dorénavant que ba kolomba ya et tango ba kolomba ye ba européen tango ba ye bango ba ye na style ya religion bayaki politico religieux na minduki boye ba beta ki ba koko na biso te to bundaki. Mais maître Jésus muta beta kisko ba koko na domination yango moni ba mindele bazwa relève wana ya ko dominer biso ko konza biso tilelo so la mona ko na ba verset biblique ba verset biblique on a ina laksabino ce qui nazolo ba beke les questions que je me pose là-bas pour que na trouver les biso ba congolais réponse pour tout arrêter l'hémorragie les promoteurs de l'M23 c'est qui? C'est Jésus-Christ. Oh. C'est lui le Dieu d'Israël. Bah propose à engager gars. Nazolo bana bino clair. Wana ta bondimi ngate ata après 50 ans bana na bino bako ya ko tcha kombo na ngana livre pe bakolo bake le monsieur Fimbuma Indomba Christ à la danger. Nazolo ba wana bank saka bino ba yuma na ye. O me bina ke no. Nazolo ba na ndoto ba konga ngo. Nazolo ba boye. Sala na ngolo kote. Nazolo ba boye. Bible ona isimbi ya mukanda na bino. Nazaka na verset moko na tangi na binongo. Ezali na 2 Samuel 24 si je ne me trompe pas, 2 Samuel 24 1. Bazoro ba bino la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et puis Nzambe wana Israël a ko excité David a tindi asala dénombrement. Wana ezbalobi histoire oyo Nzambe na David azotinda David akende ko sala recensement. Mais quand la même histoire, on a un chronique, bon, on a yebi Bible, pasteur yebi, na un chronique qu'on a sur le rose na 24, la même histoire, mais cette fois-ci balobi, Satan a la colère avec l'Israël, excité David, donc moi on a excité, tout peut continuer David, donc il y a un Samuel l'Éternel, et puis un chronique, il y a un déjà Satan. Donc, en fait, sur les inspirations, selon compréhension, selon compréhension, Mukandango, il y a biso oyo, tozwa pas bamindele, il y a yote, il y a ngate ponde, babetara kokono, babetara kokonanga. Alors, il faut que les Congolais tout ça attention, pas battre tous les avocats du diable. Na kati place on a pour ngoloba, na pesibino
devoir oyo boluka kombo oyo ya hébreu bapesaki mwana ya Marie soki boyebi te seke na tindi na pesi bino réflexion boyebaki bamindele oyo bacolon le Vatican ndenge badominaka sur l'Israël nde bango wana bakende kozwa masolo oyo ya kuna bamodifie yango et puis balesi bino dendo l'esprit ya soso. Le Jésus là que vous acclamez, ce n'est pas le fils de Marie et ce n'est pas un Israélite. Alors prenez garde, s'il y aura un défi au Congo, il y aura un loba qui bien qui congophonie roya. Le rôle de chef de l'État, ça sera francophonie. Qui congophonie. Nous fandagana qui Congo de. Na lobi boye, ça na lobi qui congophonie tout comme peko za la linga la phonie. Ah, vous appelez avec la phonie. Donc Elin Koloba, c'est pour nous les peuples congolais avec notre chef de l'État. À ça là tout possible à Luka. Ce qui peut ba manière wana za nangote. Moi-même j'ai plein des idées pour que défi et les Kanakata Congo sans avoir aimé kako ça la trouble na mboka obi ya koloko suneli pendant que les États-Unis a réussi la balkanisation na sud Kivu etikali soko mboka ekobana kozala balkaniser malembe parce que Tshisekedi na baki on bien à la fois passé yende muto ataki le Dieu d'Israël na kiti ki bokonzi cette haute trahison elingo ba nzambe ya bakoko atelemeli action na donc action wana eza action très grave yango moninga na ba dimension na ba qualité na ngai oyo ya Congo na zana spiritualité Congo même mais ce qui c'est ata soka boyi ko kuta na ngai na mokili ya musuni bo même na mokili molimo na ko kanga kaka ah nazo bana yo to za ba imeto ko kufa nazo bana be to za ba imeto ko kufa même ata na mokili oyo a réussi ko respecter nzambe te na ba nzambe ba koko na spiritualité Congo na ko kanga kaka molimo ne ko kota na prison et ko exécuter prison Pambate haute trahison au Yassali, Azobomaba, les milliers de nations sans le savoir. Balkanisation ici la terre, n'est pas américain basé, n'est pas britannique barozo, n'est tout le monde a rejoint. On dit bien que le chef de l'M23 a au travers de deux tendances. C'est lui-même Jésus-Christ, et puis dans le cas de Jésus, qui deux lettres, une et c'est l'Union européenne. Donc, ceux qui battent Christ, c'est maître et spirituel. Donc, au monde, on a mis sur battu. Mais le même maître, c'est lui-même qui a envoûté tous les Européens, tous les colons, ils ont venu faire le nom de Jésus-Christ exécuté par la force. Et il y a un quoi ça biso. Il y a une information. Le Congolais a beaucoup plus christianisme. Le Dieu d'Israël, il a fandeli mibali, boza ba sensei, boza ba maître, mais en réalité, dans la spiritualité, Congo, vous êtes tous des PD. Il y a beaucoup de télématique. Donc, selon yo, Magamana Soyele Kana Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, Pati Beton Moutazar, a provoqué un bon, ils ont destin. Et c'est là qui tous les quatre tribus les cas. Mais dans quatre tribus ndenge leki, tozali na Mukongo leka ki Mungala leka ki Muswahili tata na mwana baleki, pe Muluba jusqu'au ndenge silibo eza tant ya roi divin. Pour yende aya ko arrêter mundele na kati ya Congo, yende aya ko arrêter mauvaise marche au tobenga ba panneau routier au mundela tchela biso a longo la tradition, a longo la coutume, a tchaba oya yende tozo vivre ko lata ko lia ko nyo surtout ba façon na biso ko zala toza ba mindele créé par l'école. Merci beaucoup. Tu comme déjà cité. Yo tous en temps parce que ça tous en 50 20 minutes au centre parce que aux autres ba magambo yo tu veux ba senga kozonga par rapport à magambo ba misubi ba finga misubi c'est bien mais moi je suis chrétien et ba pourquoi les engager kaimoko moi li le bani okolo ba pona ba peuple congolais partout ici ba zali peuple congolais message aux ezali na Congo il faut tout d'abord Boyeba que Fimbouma Ndombe est venu pour faire la délivrance du pays. Bien que vous ayez une balkanisation, une guerre, mais vous allez en profiter cette délivrance. Vous avez le droit de délivrer. Boyeba, bomi kiti ça. Bomi tchana bino mapeka. Liboso ya tata nzamba mpongote. Na yaki pona délivrer bino. Et puis, choki chef de l'État à Kozala. Il y a combien qui ça. Liboso ya nzamba bakoko na. Je dois commencer cette délivrance d'abord par lui. Et puis ekokita na peuple soki wana esalami nde bokozwa sikoyo mituna bino kokoma mayele kofungwa pe bokoyeba mabe nyonso ezosala na kati ya mokili parce que pour le moment le roi bozana ba chrétien bozo comprendre makambo nazolo bate pe ezopesa bino kanda alors na message de délivrance et puis de bokanga motema te botalanga pena très bien bokanga motema te na ye pena pona bi alors bolanda politique te pamba te nyonso tu bokosala nyonso tu bozoyoka eza na kati ya libulu ngai nde mutu na yaki pona kobikisa bino et le roi divin
Cette fois-ci, c'est le temps du roi divin. Et le roi divin est ici, devant vous, Azor Banabino. Ceux qui veulent mon mutu pamba, mais spiritualité, comme on sait, tchaki na place. Donc, mutu bimisanga te libanda, non. Naza Congolais, et puis nazali ne Congo, pambate, Congolais, et ça, Kadiam Pemba Colombe, t'as créé un Congolais. Mais, Nzandam Pungo, il y a Salakinga mu Congo, et puis Yoso Rosa Moussouaïl, Mungala, Kolo A Zolokumu, Nandenge Biso Topona Bikoloti. Bolanda, merci beaucoup Ndeko Fumu, Maindombe, moi Bambote na bato. En tout cas, Bambote belé na premièrement na madame Oyo Apesinga Ibana, Nora Tembo je vous salue. Et puis na zongi lisusu na kati ya ndaku, pour na kolobaki ba ndeko nyoso na zana bino par le sang biologique na pesi bino mbote. Et puis sans oublier Yemoro Viki Mputu azali wana pona panza biso bilongi to yebana par-ci par-là mbote na bino et puis na ba téléspectateurs nyoso oyo bo pesi ba internaute. Oui, merci beaucoup. Oyo nyoso bo pesi tant na bino ya kolanda biso mutu pamba oyo na pesi bino vraiment ba mbote na bino. Merci beaucoup Ndeko Fumu Maindombe yo pena to zota be to zona mission belé parce que ozolo ba makambo etali spiritualité et Congo amoni Ndeko Rigan Bila Diaza reste toujours na Viki Putu na pesi mbote na pharmacie Blanchard na pesi mbote na mkolo chaîne Masalanga tout Saint Lani mutu nanga ya kala na mère vraiment banda libale samara ba mwanda bangola ba Brésil États-Unis et c'est là c'est kabi ya mutu nanga vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso tout Saint officiel. Merci beaucoup na maman mère nanga Nina Glam Saint-Pixel pharmacie Blanchard yanga donc batunyo so balingara biso banda biso na tout Saint officiel tout tellement la vidéo monsieur check